Le pasteur Denis Lessi, invité au parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Bande Konangai, Denis Lessi, aussi surnommé le pasteur Wario, du nom de fan de Fali Poupa, est invité à se présenter ce jeudi 28 octobre au parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa à Matete. Dans cette correspondance consultée par la rédaction de Mbote, la raison de l'invitation n'a pas été dévoilée. Mais selon d'autres sources, il ne s'agirait d'une plainte déposée par un pasteur de la place suite des déclarations de Denis Lessi lors d'une interview sur les réseaux sociaux. Le pasteur Denis Lessi est depuis le début de l'année très présent sur les réseaux sociaux, commente plusieurs sujets d'actualité et alimente les buzz entre les artistes et musiciens. Très récemment, le pasteur était en conflit avec le pasteur Mukuna de l'église ACK ou encore le journaliste Israël Mutombo de la chaîne de télévision Bosolo TV. Bandeko na ngai ewana ezali makambo na moni epai ya Mbote Sidi. Mbote Sidi balobi ke pasteur Denis Lessi azali invité lobby jeudi le 28 octobre na parquet ya Matete na parquet général près la cour d'appel de Kinshasa na Matete. Bino toyebi likambo nini oyo ezoleka mikolo oyo ezali kaka pasteur Fantomas mutu abengisi ake koporte papa Denis Lessi plainte kuna mpona makambo oyo etali oyo tolobaki ya bana ou bien mwana ya la pauvre Marie Mesamo. Yango wana ezomema pasteur Denis Lessi na kokende kosamba. Bandeko na ngai bato balobaki soki famille bolimbisi soki famille ya sœur na biso Marie bamoni ke likambo wana eza ya lokuta bakende kaka koporte pasteur Denis Lessi plainte yango ke ekosala ke makambo wana ekoka koyebana. Alors ntango ya okende kosamba makambo wana akobimisa bapreuve na ye eloko nini ezotinda ye aloba ke sœur Marie atikaki mwana. Yango wana mpe lelo tomoni actualité Sidi auti kolobela biso ke pardon mbote Sidi lokola tomesala mingi na actualité Sidi yango etikali nga na motu. Donc oyo ezali Mbote Sidi nde akomeli biso, mais ezalaki na mwa erreur mo bakomaki jeudi le 28 2020 jeudi le 28 octobre 2021. Donc lobi nde ezali jeudi le 28 octobre 2021. Notre pasteur Wario okende ko se présenté na parquet général et près d'accord na Matete mpona koloba na makambo oyo ye aza kolobaka. Donc motif ya invitation na ye balobi yango te, me bato kaka oyo baza nzinga bazoloba ke ezali mpona makambo oyo pasteur Denis Lessi alobaki mikolo oyo na kati na réseaux sociaux. Du soki makambo yango ezali nini biso toyebi ke ezali makambo ya pasteur Fantôme.